abandi carrière na esika aluka nzela ezala bien parce que badina na wana baza bato bafungolile vraiment makolo bapoussier vraiment et ce qu'on sait na bloc à bon ils avaient na bato mususu bo inaye bon que petit na FB c'est tellement que tout monde a bimisié tala konda ko mo ça de bon yo SB quand nous yeux quand boy balawa boy en sala oni en tout nazaraki wana présente un événement mais salemaki to vivre vraiment à live ba beteli bisoté OK Baramoko la fille Michou Esika Fandaki n'a évité réaction c'était pourquoi et a Telemi Mbangu na kita Tidiki a Fiontoli Mbalamoko. Ah bon? Et Batunyo oui c'est Ezaki Bonde Lekake. Ezaki bien surtout na lia matanga ata bozana ba problème moko oya bino bozana ba problème privé mo biso to yebite ko sala lokwa bongo na ko Fiontola wana eloko asala kilobi alakisi biso ke o alobaki na TV na otomona ki ezelo moko te ça montre que bazana problème moko boye o bombali bayebi ça masiel afandaki na droite na ngai na tonto ngai sika na zalaki tonga na telemaki afandaki na tonto na bandeko mosusu na iba komona bango vraiment te na droite na ngai en tout cas na yokaki jeto moko te. Bonjour à tous les internautes, bienvenue sur Nouchka TV, votre chaîne préférée. La présentation Zanga Abino, Nadège Beauté, l'endroit de la presse congolaise, et moi, je suis Mbiji, au Bolingara Mingi, vraiment. Na opé ça va mbote na baboni na biso nyonso, ba openza balingara biso, ba ya biso vraiment ya sur openi daka bazalaka wana pona otala Nouchka TV, ce que boaki nini, to partager, to commenter, to kakuna balobi nini. Wana zomo na Mike Ngandu depuis Luanda, bambote no belé, trésor caché Lufuma, Isabelle Owango, Suzy Onembo, bambote na bino, na pesi bambote na ngana cordon na ngai. Donc le général major, le général donc babenga kaye Sego Kapangaloji, bambote no siko zwami, wana vie na nga vraiment ya kati mutazo sala ngazo baksela nga ba o ezangaki donc totie déjà maboko na pati to bundaka bongo de ato bwaka mina mai to bundaka bongo vi ekosimba na sima caméra ezara toujours ye moko Jack Kanangila, le caméraman le plus propre, le plus ponctuel de la RDC, Jack Kanangila, mboteno belé. Donc voilà par rapport à l'actualité, to mekako sola nabino, ka ndenge to lala ki to lamukaki, ndenge to zaki na matanga ya bébé na biso atika kibiso, bébé Ndombasi, Wedney Ndombasi, oh vraiment bakundaki déjà depuis lobby déjà, ba courage na tonton pe auto ben tonton pe tonton Loulou na biso, Pierrot Ndombasi, donc yangwana makambo ezanga tesika ba comédien bazali kaka ndenge tolala ki tolamuki toyokoyoka sujet ya Michou Mbembele e kobima donc ba misusu baloba yango 12 ba misusu baloba yango bez ba misusu baloba boye donc to meka ko sola on a bino donc voilà téléphone pe rozana ouvert ba to linga ko intervenir to tia téléphone to lancer na biso ba appel to yamba ba appel pona ba onyoso ba linga ba intervenir na sujet oyo donc voilà. Par rapport à la version de Zobime, belé, baobalo baboye, baobalo baboye. Ngape na vanda kikinyate, na mike ko landa na ba chaîne. Oh na monaki makambango, na landi yango pa concert na mania, bambo teno belé mania, donc na landi yango pa na ye, na landi sous ce pas Tania Mabedi 10 ya match, bambo teno aussi ayambaki o azali pe concert na ngai Arnil Yoko. Donc moi na maman to benga na rabongo, ameka ko loba. Donc ngape na part nanga na epeto sola na bino ensemble à travers chaîne Nabiso Nouchka Télévision. Donc babone Nabiso pe baza pour sabayo kabiso pe soki tolobi nini na sujet yango. Donc lisolo e banda ndenge nini o biso soto yoki parce que le jour yango biso tozaki na biso te e banda ozala ba jour biso toza bango bazate ba jour bango baza biso pe tozate. Donc kande to yoki biso nyonso ngai version liboso onga na yoki Michou Mbembele ayaki na matanga ya mwana tonton pe aye apesi batu mbote ka ndenge zaraso esiko kuti bayaya okuti batu apesi mbote babi bazaki 3 personnes ebite so yezaki peka ba artiste comédienne to banani azaki 3 personnes azaki accompagné na 2 personnes plus ye esaki lokola 3 personnes aye apesi mbote bake bazui place na bango bavandi ba créer mukina bango bavandi Linda pe aye
Linda plutôt Linda mutu azaki pe mutu liboso ayaki avant Michou ye pa ayaki apesi pesi batu bambote akepe créer mukili na ye Michou pe ayaki na batu na ye apesi bambote akepe a créer mukili na ye ka ndeza na matanga batu na kwa na bango na batu na bango. Donc voilà. Après ça babi Sarah Masiala aye ya din aye na nte mais Sarah Masiala aye nebiso to ebika so monde ya Sarah Masiala aye bango ya din aye ana sima Sarah Masiala ye pape spécial batu bambote. Du coup Sarah Masiala aki ovanda esika ba Michou ba vanda ki. Tota no tendance wana. Sarah Masiala na Michou ba sola raté. Ndé mambo bimaki ekomaki ke pona Sarah de yango Michou alongwa Dede TV donc c'est ça. Mais Sarah Masiala tango aye aki ovanda esika ba Michou bazalaki o elekaki wana na se. Iso na bino moyeto yeba exact. Et où me pété, tout moi ya dîner wana aye, dîner na la douce aye. Tant aye, et papa spécial batumbote, des casara souriantes, biso stoyebi, soyez atala batami longa fini moi mis nae, a ce qui ka ndenge zalaka, ake avandi. Tant ake avandi, selon ma information ngana landi wana obeta o ngana landi non ne pas Arline parce que ya zalaki wana zalaki présente. Ya telemi ake osola na dinana. Abia ngunzamine et pas dinana boba o solo là. Selon Arline babi dinana amonaki Michouté. Mais acto Michou asalaki yango esali ke dinana amona ke Michou azalaki wana. Michou atelemi mbala moko atindiki kiti côté le makaya kana nde zalaka na kiti ya plastique atelemi atindiki kiti afiotoli akei. Bato bamonaki wana nde oh mais Michou ndeni yoko fiontola dinana. Donc et sonaki bongo parce que présence car ya dinana de salike Michou atelema na kiti afiontola akende. En tout cas ekreaki mabe salaki vraiment mabe même tonton pe azaki vraiment dessus na comportement wana selon batunyos bazaki wande balobi. Enga créé moi makelele dinana la douce ka ndenga lingaka kimia apekisaki arlinga nga tomboka batoni batomboka asai nini apekisaki batu. Eleki deuxième verso koyoka susu ndenge Michou bavandaki là si Sarah Masiala yaki ko yawana ayaki ndeko provoquer Michou wana toyoki yango na ba commentaire toyoki yango na ba verso pe mususu o batu balobi Sarah Masiala yaki wana andobwakela Michou ba jeton ya wana pusaki Michou atelema na ye donc atelemaki na sens que aboya problème wana donc atelemi afiotoli akei na ye. Donc voilà, voilà deuxième verso. Tokende tozonga entre nous. Sarah Masiala oza mukolo. Sarah Masiala biso toyebi ke aza mukolo ya Michou. Na nyonso na ndenge ya musala na âge na boyeboy Sarah Masiala aza mukolo. Donc mukolo ta toba pe mukolo. Ya ba 7 ans 8 ans 9 ans mukolo même na ndenge ya musala mukolo. Sarah Masiala ki ovande sika wa Michou azalaki. On se la table bango mibale wana courant et les karaté. Biso nyonso toyebi ke Michou ti alongwa Dede TV malgré babimisa nyonso te mais ekenda kaka ke alongwa pona Sarah Masiala abande kotia ye ba kofina ye ko sale banko. Donc voilà. Tant Sarah Masiala ake avandi place Michou azalaki abandi ko boaka ba jeton. Est-ce que c'est vrai? Sarah Masiala boaki jeton? Si c'est vrai, Sarah Masiala, au bois que la Michou, j'ai tort par rapport à Nini. Et ça m'a il y a le bien poni na kuna sali choix na ya SB, kuna nda Monique ya kozala à l'aise. C'est sûr que na Dede TV azaki mal à l'aise, kuna nda Monique ya kozala à l'aise. Yo etaki mukolo yesika. Oyo vanzi wana. Fallait que totika conscience ne sala. Aya ta opesa mbote. Comme ça tellement za na problème na ye, oboya tambote wana. Que obando bois kele ba jeton. Mais tellement peu jeton et okana kité. Mutu pe amona ki jeton ote. Ni ata acte ya rofionto la wana. Mutu amona ki angote, Sarah sala ki angote, obatu ba mona na misu, ni ko dongo landeza ke moni mutu mo linga to dongo lipe. Et mona na kité, acte nyonso Sarah sala ki ana e mona na kité. Oh ya Michunde e ko mona na po di fait ya ko telema na kiti na kanda ko fiontola de place wana skoyo Michou a men mabe
tokende tozonga Michou nazo na part ya Michou pona Michou na uta kolando na émission malgré nyonso elekaki bato balobaki elobamaki kitaki mataki ngotika bato kana suspense yo na munoko no oyo koloba na émission ke yo na dina na boza na problème te wana mams na ngai kandu salaka mama na nga jamais depuis mambo wana nyonso salema Michou na ndimitere bokutana na dinana et soki pe bokutana na ye ba place mususu mais kokutana na lieu public bongo et surtout na miso ba comédien nyonso nano salema te parce que yo place wande il fallait prouver bato ke ngai na za problème na mama na ngai te lobaki yango oza mwana omona kiki okoli il faut ça la chemin na yo il faut ça la choix na yo ezaka nango na banda kunyonso mwana koli asala nzela na ye ndoki ndano na SB et créera problème yo moka mutera ko boma moto wana obité na koli déjà mayele nazoke pa mama ekoki mama la singa kolamba mama la singa boy na ye ko sasko chemin nga ndo yaki kopona choix na yo na SB obikuna ndo za à l'aise skoko kutana na yo na dinana ya matanga nini yo fa osala etake mwana mayele falo télé ma place ozaki quelque soit ndenge ba version so elobi ke sara bando bwa ke lo ba jeton falo télé mesiko zalaki OK mais sika dinana zalaki opesa ye mbote opesa pena mbote OK pena bonjour mam so yambi e osali mwa nini po muninga na olinda ya SB mwana ya sila bisal asalaki yango soto ba ke rando ezalaka mais ndenge nini linda fruit ya Beckham asalaki yango alongo place avandaki aki apesi dinana mbote exemple wana nde fale yolanda yo kutata exemple te tu es obligé ya ko teleme siko vandaki pour que pesa dinana mbote wana no baka na yo nan Michou yo falo telema pena opesa dinana mbote bato ba mona ke opesi dinana mbote dinana aboyi mbote wana oyebinde linga sala o bato nyonso batika na ba regret si lelo ba Arline baya na ba émission ba loba po ba yebi nde ozaki na ndako na biso ya DDTV ba biso to ba témoin biso nyonso tozana bino na DDTV to yebi ndenge Michou azalaki sko ba mona yo olongwe selon yo bowele loko te osala choix na yo olongwe na yo sko bokuta na matanga obeti ekara wana sko zo annoncer nini donc wana pena et déranger même nanga et déranger nga tant on loba nosko na ziosko leki oza pena leki nanga makasi na ziosko leki nanga no ya ndako po à part théâtre leki no ya ndako alto sala ki wana ezala te yo falo prouver na batu ke ngai na mama na nga tozaka na problème te na moni mama na nga ta na zawa puis fona telema na yo pesa mama na nga dina na mbote poto kita to matoza fruit ya dina na outaka na ndako na yo oye pa dinana etake fan olingaka dinana poza ki to banda ko vanda na ba réunion to va to seka dinana zo tuna mutu ndeni yo oyokomaki awa ndeni yo ko sala choix awa bona boy ba biso to uta bisika to beta li solo papa tina ndenge to ko se retrouver na DDTV yo muto utaki penda ko beta li solo ke o banda ko tala dinana ozaki fan na ye skoyo zaka na poso koma pembeni na ye na ndenge pokoma pembeni na ndenge pe à l'action musala na ndenge po bina miswa batu a peso ba opportunité ebele donc na mita muke osana mambo ebele o ba ya yo ba banda lo ko pe ba biso na pe to komi wana pété alors voilà et là yo falo sala falo valoriser moi suana donc on la kisana miso batu ke ngai wana bokita bo mataza mama na nga na ko longwa pepa mama na ke pepa mama kulutu na ko ke pepa mama le ke pas tontine donc ça c'est comprendre yo ce ko falo prouver yango wana mukili kute mona ke o telemi oyo opesa dina na mbote ya luzitu aboya ta oyamba mbote na yo wana ngeza nde mususu me yo beti kara o telemi ofentolo ke pona wana ngolo baneti ndeni. En tout cas, to na bino téléphone ezana ngo wana ba appel o amonya obenga a intervenir na sujet oyo a intervenir
parce que eze lo moko temps bato ba lobela kombo no na ndinga mabe et ça mabe ba fille belé ba na théâtre ba bimi makasi mais mambo boye penza na opena yo ki yango penza te pona yo za leki to vai na yo to ebi comportement na mais ko kamwa ba agissement boye et surtout na miso ba to za vraiment propre mingi pe na matanga isusu donc eza malamu mingi te na yamba appel oyo na ndo katon depuis kala donc eza kaka ba bato bali ba intervenir na sujet oyo mutu na mutu azana opinion na ye oya yokaki oya monaki ba ope bazalaki wana présent ba onde ba meka ko éclaircir biso biso to landi yango na ba chaîne ya bato sikoyo ba ope bazalaki wana ba meka ko éclaircir biso intervenant El Bosso à Koti. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Obengi biso wapi kombo nani parce que numéro est bimité. Est bien connu quoi. Na bengi bino na commune ya Lemba Foire. La commune ya Lemba na quartier na quartier Foire. Kombo papa. Oh. Kombo na kana préféré na bomba nano. Ok, tu as un sujet à Michou Awa par rapport à ma camion sur lequel na matanga na habité o intervenir, o intervenir, o ngolo baneti nini. Na habité suppose qui présent wana tondeni. Oui, merci. N'a intervenir parce que j'étais là tant événement wana et c'est pas ça qui. Ok. Bon, c'était pour la première fois comment on appelle Michou en face. Parce que Toyoka Kombo Naye, c'était pour la première fois que Tinga personnellement na monaye. Et en tout cas, tu éviter l'origine salaki pour à la réaction wana. Et ça les maki ngakutu bon naoloba nazalaki wana présente un événement mais salemaki to vivre vraiment à live ba beteli bisoté ngana telemaki na kei dazo kende ko solola na oyo moto akufelaki tonton Pierrot Tomasi na solana ye oui na solana ye pour que nazonga mbala moko diku mbala moko la fille Michou esika fandaki na ebité réaction c'était pourquoi et à telemi mbangu kutuna kita tidiki a fiontoli mbala moko. Ah bon? Et batunyo oui c'est ezaki bonde lekaki et batunyo ce qu'on bazalaki wana ba tirer attention pas nae parce que oui na matanga ndenge ezalaka moi silence moi ezaki pour toi ko compatir na ndeko donc silence moi ezalaki vraiment mutamutaki na téléphone na yeba msu baza ko to ba solola silence ezalaki siko eloko ya posa ke seraki ke e alecté batu nyonso ba total aye vraiment siko batu nyonso ba to komi komi tuna ba question parce que netinga ki c'est pour la première fois na mona et na bete ko to yene Michou ngo ndeka batu bazaki na tuni moi so asali bonne aye Michou mbala mona bi Michou munde yewana quoi c'est bon point pour na dina na tout cas et ça qui vraiment bien té et ça qui bien té surtout na lia matanga ata bozana ba problème moko oya bino bozana ba problème privé mo biso to yebité ko sala lo ka bongo na ko fiontola wana en tout cas comme tout na ba question et belé c'est dit à quoi pour na nini asali bongo. Il y avait plein de gens, artistes et comédiens, qui wana balinda, batebele bazalaki wana vraiment. Et ça là qui vraiment qui toroté. Naebi ke message o e koma. Non c'est quand ndeko Michou, na tala qui est une émission moko boye alobi ki na sa sœur dina na bazana problème, bazana problème kaza maman na ye boye da boye. Mais eloko asala ki lobi alakisi biso ke o alobaki na TV na otomona ki ezelo moko te ça montre que bazana problème moko boye o bombale bayebi mais conseil na opesa ye asala sublu kwa bongo te devant batu pour pesa sala ke ngo batu baye na matanga siko conseil lo kwa bongo siko batu bazonga ni na mituna bango. Heureusement, la dame Dinana, elle était vraiment sage à répondre à qui était ce qu'on va comme ce qu'on va dire Dinana ma question. À répondre à qui était, elle était là posée en tout cas
ezaki lo mo ya mabe onde ko Michou asalaki asalela ngo lisusu te azana abandi carrière na esika aluka nzileze ezala bien parce que badina na wana baza bato bafungolile vraiment makolo ba pousser vraiment et ce qu'on sait la bloc à bon ils avaient la bâtiment sous bon inaye bon que petit na SB c'est tellement que tout le monde a bénéficié tala konda comme ça les bons yo SB quand nos yeux car abou balawa en saloni en tout cas à ça que le comment ça la bien té il y a moins les participation dans là. OK frère na tout no mo mutuna moko par rapport on ndenge bato bazolo ba ke Sarah Masiala bande ko bois qu'il est jeton. Est-ce que yo kaki jeton on a tout remarqué qui est na Sarah place ba vendre courir za quitter? En tout cas na vraiment clair. Sarah Masiala fandaki na droite na ngai. Na droite ngai sika na zalaki. Donc na télémaki fandaki na droite na bandeko mususu na iba komuna bango vraiment na droite na ngai. En tout cas na yokaki jeton moroté. J'étais morté oyo Sarah Masiala boakela qui est bon habité to era na telema kina ki le pan de copiro so ki aboka kina sima mais ndenge na zala ki wona tse ko yokate parce que tout le monde a kina téléphone et mo kuta mona ki bazo solola nandi ko moya mwasi ya SB en tout cas ko mo fo mezanga ite izanga fo monte bazo ba ki ko solola est-ce que suka zo bakela aboakela ki ba jeton ndike ilobami bongo SND kwa na mususu ya mwasi ya SB alikaka permettre ngo Sarati abokela Michou ba jeton. Je ne pense pas. Et ce qui peut abokela ki ba jeton ngo ya solo onga suna yoka kide. Est-ce que réaction na yefaki za la kaka bongo na matanga? Vraiment. Bongo baloba ba foncer mingi baloba aurait pas imbécile ba ninyo yo. Pas silence. Pardon. Yango ana pardon. Il faut matika mwa likolo. OK. Alinga sala ngo elingaki pe kitise ki Michou na ite elingaki elungule pe lo moko te alinga sala kaka o yazali. Baloba soko ozana raison moko beluka raison na o batela ngo ki o perdre ngo peut te lo kasala ki bongo. Ndenge na yo kaka pa na ndo biki Sarah zo bakile ba jeto biso musu te baki ngo te biso mona ka réaction na ye. OK. Et ça qui biso pe bien te na de ko Pierrot pe asepela ki na ngo te parce que nga ki devant Pierrot ti artane salima. OK. C'est ça. Merci vraiment la participation na yo, merci. OK, merci beaucoup. Merci. Vraiment. OK. Voilà. Au moins esika tozongi. Donc tozongi ka wana pa Michou. Ba jeto ya Sarah batu bayoka ki yango te. Mamunyo so Sarah ndo salon na se batu bayoka ki yango te. Yo ko sala ka acte wana tango moni dinana elongo siko Sarah ekomi ya dinana. Soki pe Sarah boakela ki o jeton. Okoki ko répondre Sarah te. Mozala ba mikolo oyo ko tuta po baloba na Sarah ke mwana na za mwana muke yo ko memele bongo te yo ko boakela ba jeton te à se respecter. Batu baza mieux placé pour na okoloba na Sarah bongo. Et soki pa Sarah ki yango te ba nga na Sarah na nga ngote nga ndo beta na nga lisolo nga na ndo ba na nga boye. Quand baba qui c'est ça piqué connaît l'affaire. Parce que tant yo yo ça acte bon tant ka dinana ye obimisi dinana nani. Donc imams nyonso wana mams nangai. Tala sono réseau mam so bando le kanda ko na DD TV. Michou yote mutoko sa mams bon. Yote mutoko sa dinana bon. Na zongso mkie. To betali solo. To va na réunion. To solo lina dinana alobi. Oyo amoni ya kotika nga boye na boye yona Léa boloba biso mam si yo moko yebi ke biso atandenge nini tokoki kotika yo te na ye moko ba boloba bongo nde nini boze bele bino bobika bino mbale bokotika nga te ka so tozongi na film ya Jésus ka Pierre mutawanga na ezaka kundeni ekotanga pe Bible passe ya ka Pierre mutaloba nini babike okowanga na nga soki 3 jours 3 fois ka ya loba awanga na kana ndeka awanga na ndepeka isaima do eloko yo sali yango olobaka yango na réunion wana ke biso mam si yo mo yebi ke biso ba oyo ngai na Léa bolobango yo na Léa ke to kotika ote biso siko to bima ba mabe biso to kotika mams yango pe to tika na biso
po to mona ke tozana ndaku ba msu baza valoriser biso ba msu tozaki na biso na ba valeur te totika na biso tozonga ba ndaku na biso nga popo makona nga zonga na nga lemba malembe na continuer musala nga ona osalelo parce que son na théâtre te na chronique yo sko longwano et pas mams na yo dina na biso nyonso okenda na SB oyebi combien o chokaye so otika bongo te oye na émission confirmé batu ke ona mams problème ezate nga na dina na problème ezate za mama na nga azabo sko mena miso batu oyo diminuer est-ce que batu ba osepela na yo soki lelo batu bakoma ofongola porte ya romanke dina na sima nao eza malédiction omi kangela banzela po dinana égal pechanga dinana égal belle vie dinana égal sila dinana do bazali na niveau bon bazaleli yosko mwana bo babimisi to le jour manquer dinana c'est qu'on manquer bango nyonso omi kangela ba porte yo moko on koza moi moko o jouera bien batu nyonso ba yambaki yo batu nyonso ba sepela kina yo na SVP batu ba sepela no mais sko dans na ba commentaire ya kilelo na batu SVP ba balukeli yo de mo bimisi identité mo ya moi mabe ya mona mabe c'est ça biso nyonso tozala ba impoli na internet ba baka ezara glissé mais ba impoli mo photo za bien éduqué donnet ngana za impoli mais bien éduqué ezamo passe na leka na salelo mo bona surtout na miso batu na kokangote après ya bobo ba ke ba kroni fuati wana ba kroni fuati balinga komona likamte tozwi na biso ba koloba nanga ya na omoko kuna baluke na ngayo na sepeli na nga na acte na te na bombe na ngayo te na biso vérité na sepeli na ngo te yo te mutoko dumie dina na bongo na miso bato wana ka to aka na yo mishu yo te ata saka masiala ke soit mabe na ye otali no na acha za na yaya na musala za su mama bobe ya ye makimi bo ando benga ye na musala za no mama na acha za no yaya otala ke ate ndinga osala nga boy na ke funda te pa kingana oye bana bato ebele pe ba mama ba ya Mireille Mbudi bazawana bato ebele zo ba tonton pe bazawana ba tonton mari bazawana bato ebele bazawana ba tonton bobo bango nyonso okendo sololi abotala acte sale makina matanga tonton pe tala saka masiala comme ko bokela ba jeto yango na teleme na ngana kei mais il faut falloir garder ka raison ana okenda ta ofunda ye baloba na ye que yo hôtel mais surtout kaka na présence à dinana et longo sko yo na sara ebimi ke ya yo na dinana donc place wana penza faut ka tout au réparer loba ko tika musala théâtre mais ceux qui au sala ka musala o bongisa parcours na yo laver soigner penza leka na télévision soigner et ça lo bien makasi efongolo makambo belé et puis batu nyonso ba koyamba yo susu ba osepela na yo mikitisa donc zo pena ba o nyonso ba grade on nyonso na ba nyonso za na ngoto yebi yo ya no théâtre mtapasite o ya no déjà mamno nyonso ezara bien ba yebi sko zo on nyonso buka donc buka penza mikitisa faut senga pardon na acte wana mikolo ka to na kamba pardon yo sko faut senga dina na pardon ezalo lobaki na yi ezalo sala ki on po na yete mais yo le fait que batu ba mona ki présence ya dina na yo fi on to lo sali boy il faut les kana ba écran o le ka o senga pardon luka comme on est à mon ndinga malamu que comme on est à mon ndinga mabe donc voilà yango penza sujet tozaki nango lelo pe to style da to aussi sango te po ba faire zo ya kaka mambo zo ya kaka to landi sur ba vidéo yo lobi ke za problème éducation mais place na sko bimi mal éduqué donc c'est ça pendant ndeko nanga Arline na o sous bonté parce que elle nalandaki batu nsusu nazo mishu mukele na alba so za posa rando Lem soza makila rando. Soza posa rando lukas ko bata génération no So ka to sali rando nanga. Na mona ngo normal. Ngaza ngazi puaka. Na mona ngo normal. So sala rando na bato lokwa ba biso to mona ngo normal. Mais niveau yo ke wana atuka kitisa rando wana. Zo pena changer en sens. On appelle la direction mabe po bato nyos ba balukela yo. Eza esiko za o miza ngisakimia yo moko. Yango mona iba linda ba telema ki ba iko pesa dina na mbote po mona ke bango bazana bango bana mama etali bango te. Donc yo luka o laver lo kwana. So za posa rando sala rando na bana ya bana niveau non quoi. Bino na bino ba linda banani zo ba Amina banani sala rando na bango tuka na niveau na kita. Pona nde onanga Arline osaki bien oyaki koloba na émission parce que pesa ki kanda.
et surtout que yo zaki wana et puis c'est kana na ndé na ebeli yo na ebike otomboka sur place mais ko ya na télé boye ko loba nde olobaki et soit parce que oyebi ndako wana bien oyebi ndako wana bien détective oyebi ndenge nini babanda ko zwa Michou so ko mona Michou na ba acte na et puis ça ka kanda mais ba mo mususu olobaki wana vraiment eza bien te to ba que internet so e matraper kitsaka oko ya na likamo boza na raison mais façon soko déplacer moi ba langage était que maman responsable eza vraiment kitoko te omoni donc tant to ngato ya to loba zala penana zala atoza na katikati ato yo ko condamner mutu mais to barani to ko bimisa pona wana ozaki vraiment na raison ya otombokela Michou comme ngapene na ye na ko loba na ye yo pozaki na raison ya otombokela parce que yebi ndenge ya za ndenge dina na ndo zoaye soit comme matina niveau comme ça dina na rwambanda na ye bo bambanda te donc voilà moi ba langage mususu bimisa ki wande et sali vraiment bien te azaleki quand debi belobaka ozo reprocher mutu mais avec douceur au lobby na pe non lobby na au lobby na ye mais ba langage mususu faut ko éviter rango donc voilà et on est mutu sali ke biso to za la informer to bandi okoma na biso na suka to komi vraiment na suka si j'ai oh ce que yé troya Michou landa exemple ba ya yo kuti bino besoin grâce pour pas fuki mbala moko landa exemple ba Cardozo landa exemple ba Princesse landa exemple ba Barcelone landa exemple surtout ya ba Ifoku wana ba Renate Ndaya ba exemple fo biso soto landa yango wana donc voilà to kutani mbala estimation qui est soumasi à azongité merci na bino nyonso oh vraiment bonga bo participer tondé biso le kamna tondé au TV Zarangonga donc voilà merci na bino nyonso o bolinga na Nadège Botei bo commenter bo partager au pas na conseil non na sewana et ça biso na commentaire et ça biso parmi les hommes donc poto na poto bon latissima casse depuis Turquie ba bisous na ebele merci na Koli na linga bino ya trop merci na Sego Kapanga ça singa loko non na salate après na lobani apena lobake papa na ngana muto a forçanga abina ngana loko sala analyse aboyi ko ya mana bondela ya manga aboyi abifona saka analyse na mesana ngo en tout cas la monde peut déjà na mesana déjà donc ponga na ebi ndako na bien na ebi Michou pe bien na ebi dina na bien na ebi sanga masela bien donc voilà merci to kuta une balasima Michou réparer bon sanzela bye bye bye